mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on a bandi, on détourne bandi bako. Le temps tu crois que on balandi on a besoin. On en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon konza lobi a dit bon du kamako point au salango yuyo, aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegineb Sarabinogake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo avant to bandayango, toko bandayango, na nouvelle moko nécrologique. Donc Ndegina Lobaraka qui est vraiment la terre toujours insatiable. Ne cesse d'engloutir batu oyo penza biso tozalaka na bango ka posa mais boyebi ke nzambe muta pesaka ye muta zwaka donc famille ya artiste donc ya Congo ya mboka na biso donc ya diaspora donc mbalo ezali artiste toujours comédien ba o bayebi penza ke maître Pai grand yaya mangwaou ndengi wana. Donc ndengi wana penza donc batu tout vraiment obaza ba kinois o bayebi penza ba comédien na biso bayebi penza ndengi za o sala vraiment et pesa kinga mawa donc te ba kamba ko kufa batu c'est calma ki muke ndengi banda ko landa na toyo ka susu ye donc et salinga penza passe na ma na motema parce que vraiment tant to banda ko kutana vraiment abanda ko sekisanga et puis azaki na respect makasi donc na batu nyo surtout vraiment maître Pai grand yaya donc mangba ndengi wana donc paix vraiment à son âme boyebi kaka période eza ba période moko ya confinement ba période moko ya makambu sanitaire oyo tozali kolanda vraiment toko sepela vraiment biso tout ozala wana po to mimaye na Lilita Souka mais vraiment tozali de cœur avec famille naie biologique et puis na famille artiste vraiment comédien donc vraiment nzambe yemoko apesaka yemoko azwaka donc non sincère condoléances na famille biologique ya mangba ndengi wana et puis na famille ya artiste comédien ndengi boyebika ndengi na lobika nzambe mutapesaka ye mutazwaka boye vraiment so to bandi na lisolo andenge ezalaka pas pour enchaînement mais toza ba professionnel donc toko sa sentiment mingité na musala mais toko sala tout kaka vraiment to enchaîner parce que tangami faut to sala émission donc avant to banda sujet na biso ya lelo tozali ko sala mise au point boyebi na émission na biso so li kamoko l'équipe ba comprendre to puis le kamoko et puis il faut to sala ka mise au point to lingi to loba na ba congolais o ba landa biso makambu ya pasteur Mukuna ezali makamoko eza clos à partir d'aujourd'hui na 5 minutes avec César Ngadi Toro Belangote et puis peuple congolais boyeba ezali makamoko eza na tinate donc FCC balingi ba distract biso toyeba su makambo to lingite makambo tozali na yango ezali ba fakwa oyo bazoyi ba mbongo donc to découvrir bango bakanga bango nyoso tout bazongisa ba mbongo ya l'état et puis tozana dossier munene ya Kanambe il faut Kanambe azwa masolo na mbutu pe na dikos makambo yo ya pasteur Mukuna ezali makamoko donc c'est des choses balivernes ezaba makamoko boye ezali na tinate parce que batu tout bazali o bazoloba loba ba msusu bazoloba soki to zuba portable na bino masolo pe ya ndengwa nezali donc et puis to sengi na bino botika kocha ba doute et puis botika kokoma bikomi na biso nde tozali ata kutu donc pasteur makamni basalaki tokotika ete tozo soutenir ye à 1000% tokotika ete parce que azali soda mpiko pasteur oyo azolo ba vérité ya Kanambe donc bazali misusu ebele ba melama donc ezali makamoko kutu ko kipe yango te botika ezali vidéo ya solo pasteur aliaka déjà momi wana donc banda kala do bazali na ba masolo na bango yebika ke soki ozule msu momi be esquivage ka potika vide après ekomeki mindondo yangwana esalamaki ndengwana ezali masolo moko donc vidéo ya solo botika lo ba makamba montage biso toza ba domaine toza ba domaine ya ba vidéo to yebi ndenge montage ezala donc bomona on était que ça grave bo banda recouvrir pasteur eza masolo moko ya pampamba donc pasteur azali kuna azali ki pasteur azali ki mutunet pasteur azana banat bonga bota banande
abota bana osala masolo wana asala masolo wana et puis azaya donc masolo ya kaka ndengwana mabende pasa ki mapale aki makapalete azana mwasi na ye donc masolo eyaka boyebika biso nde tokenda na oka ya ona pasa pasa mais non passe aux danger passe aux danger momia na sala ba témoignage passe penza donc aux penza danger donc il passe mais passe yeba ke soko zo sala ba masolo ndengona ezali ba mission suicide. Soke vide pasa bou lati bilamba na kiboba ou bou lati bilamba pasa penza to bi ke force ezali makasi mukolo wana donc passe après donc chaos technique passe 32 secondes momina zo leki ba gros plan. Ba gros plan wana momia zo on dirait cameraman professionnel. Il y a le choix mikuta kamwe abina RTLC bamsu bando filmer beauté. Passe yeba ke soko za na mission suicide ndeko na bou aussi si masolo bou lati bilamba kiboba. Contre narraté pas ça, pas ça la mission. Au moins pas ça donc boukani alala comme reflet petit wana a profité ça liba makambo. Donc tout ce que ça d'une façon vraiment donc un peu risible donc comique donc poto c'est donc et défoulé ba tout ba ezali ba faux masolo donc boye ba à compter de ce jour désormais dorénavant donc dans 5 minutes avec ces angadi dossier on est clos pour toute distraction. Passe azali mutu et salamaki bon to regretté to lubite que donc il fallait ça la rendre on mais azali mobali alexis kaza mobali masola ndengonde to lobaki personne n'est à l'abri à masola ndengona donc à partir d'aujourd'hui boyebake dossier on est club ba congolais botika masolo wana ezali distraction FC alingi o mema biso tozali na makambo plus important na kati ya mboka na biso oyo vraiment toko sala pe toko landela yango donc dossier na biso ya lelo ya 5 minutes avec César Ngadi ezali basi oyo na moni oyo basimbi papier bazali kotanga ba soi-disant ba sénatrice mais pour nanga bazali ba sénatrice ya Paka Juma donc basi nini yango ba attaquer muninga na bino basi tozali ko bunda basi ba bunda pour l'égalité entre hommes et femmes to boyité sénatrice Bijou azwaki maloba mais azwaki maloba ngo ne bandelité akangia moni que non azali mutu pour Alex Ake azali égal na mobali alobin pour aloba on pas lobi que non donc monsieur Mwamba au dépassé ba borne bino donc bino bo zupenza ba tindi bino pourquoi vraiment na Congo na biso personnalité zate pourquoi bo moto ezate pona mbongo bo moto elongwe surtout pona basi o penzanga na yokele bino mawa bo kotela ata moi sinde kona bino donc bino bozolanda dictateur donc violence à la femme bino bo peson pour bomoni moi so moshebo équaté azaki ministre droit de l'homme ba conseil na masolo na boakisi yango lobinga na makambo wana te mais bino bozui bo ba pesi bino bambongo bozokotela tambo mwamba oyo azo agresser ndeko na bino mwasi bo moto ezangi bino surtout mwasi face na bo moto. Déclaration des femmes du FCC, le Front commun pour le Congo. Nous, femmes du FCC, nous sommes réunis ce jour pour examiner le contour de l'incident malheureux survenu à l'hémicycle du Sénat lors de sa dernière plénière du 30 avril 2020. Les femmes du FCC constatent que l'honorable sénatrice Bijou Goya a, au cours de cette plénière, pris la parole sans autorisation préalable et s'est livré à une escalade verbale injurieuse à l'endroit de l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Les femmes du FCC regrettent que, lors de sa sortie médiatique du vendredi 1er mai 2020, l'honorable sénatrice Bijou Goya ait poursuivi son entreprise en traitant de pervers l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC fustigent et dénoncent la montée en puissance de la manipulation politique et de la désinformation dans le but de discréditer l'image de marque de l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'a pas agi en tant que femme, mais plutôt parlementaire et politique. Et qu'à ce titre, ces initiatives qui doivent se conformer au règlement intérieur du Sénat et aux us et coutumes parlementaires ne peuvent pas rester sans riposte politique. En cas de réaction, il ne faut pas la transformer en combat féministe. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'est pas à son premier forfait du genre. Il n'y a donc pas lieu de crier à la victimisation féministe. Les femmes du FCC désapprouvent l'ingérence opportuniste de certains compatriotes et mouvements féministes qui cherchent
à entretenir au sein de l'opinion publique du sensationnel sur fond de la supercherie. Les femmes du FCC rassurent l'opinion nationale et internationale que l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, est respectueux de la dignité et de l'honneur de la femme et il veillera toujours, comme d'habitude, tout au long de son mandat. Les femmes du FCC prônent le respect des valeurs telles que l'honnêteté, la discipline, la loyauté et la moralité politique. Les femmes du FCC réitèrent le soutien indéfectible à l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, et à son autorité morale, le président sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Fait à Kinshasa le 3 mai 2020. Namba mibali, polygamie, polygamie c'est baba, mobali au penza ndumba bonabo. Est-ce que polyandrie ezalaka? Oh moi ça na mibali belé. Ezalaka te. Donc bino bozali ko kote la Thambwe Mwamba oyo agressé ndeko na bino mwasi. Boko ko éviter ba et puis bo yepe donc ba tieli bino pa na papier, bozo tanga bozo penza donc pona nga bozo basa paka juma, bo tika étiquette sénatrice. Et puis ozo tanga papier na. Oh kanamba sambu isa eko sakanateur mususu wana momi ya chibala mususu na mona na soki momi soki ya nani wana bazaba momi moko donc bato paka juma ba memi na Sénat parce que basi penza solo bakoki ko sala makambo te ba agresser ndeko na bino ya mwasi olibo kote la ndeko na bino ya mwasi bozali ko kote la Thambwe Mwamba oya bando sala makambo abandi on lelo te abandi on lelo te tozo rappeler coup bato to bosani pona ko lobango na mise au point photo auto chaki wana ezalaki mama bijoute ya sénatrice ezali mwana ekara ya mutu moko ya PPRD to chaki on pat boye basusuke donc mwana wana donc mwasi wana donc Thambwe Mwamba bando sala ba avance tant ba bina wana zo sala ba avance tant que vide mwana ko sa papa na ye mwana wana pasola Thambwe Mwamba chemise wana bo monaki. Donc ezali ma bijoute ya sénatrice donc to corrigeango mais bouye ba ke Thambwe Mwamba banda makambo wana bandakala basalango na ministre affaires étrangères oyo chez Kitundu au moins chez Kitundu ndanga lakisa masolo na ete na biro penja chez Kitundu lakisa masolo bon bozolanda ya passer chez Kitundu lakisa masolo na ye mukili mbeni ministre ya affaires étrangères et coopération internationale. Donc bino bozo kote la Thambwe Mwamba bon monite ke maman mon chebwe quoi français qui to comme yé la zali ki sur na parce qu'il a rien à foutre que alobi non parce qu'il yebi ke ba ko toucher te bino bozana kutu bo yebi loko te tande ba la sabino papier zo tanga kutu zo ko tanga te parce que bozo ba zoba basa paka chuma yango na bozo mona ke bozo kokate bozo banga ma bijou ngo ya wana parce que bo tala ke french na accent ki toko azama yel parce que yango na so azaki ma yel za sur na ke place wana za yango na yebse ki ke Thambwe Mwamba yo za dine ko za na place wana te ma bijou akoko zala wana parce que yo za dinte yo nanango parmi bino botanga na boko ko oser ko lobela Thambwe Mwamba ndengwana boko lobate parce que bozali basi moko pamba boza ba mayele te ba tiaki bino na ba système moko ndengi bino boko yebi bozali ba sénatrice mo nga na qualifier mo ya paka juma donc izalaka te c'est incompréhensible c'est révoltant même tabino basi au lieu boko te la moninga na bino basi azaki agressé wana poto plainte Thambwe Mwamba bango kangayi. Donc bino penza bo moto ezate pona mbongo ba ye ba tandi bino wana neti soki ba nyanga la kata moko basi bozo kotanga bozo condamner muninga na bino mwana basi ozoko lobake bozo lobake azwaki parole ça ba loba azwaki mbala moko parole amoni ke débordé toi na démocratie il faut loba donc et pesinga vraiment mawana motema basi vraiment bazali basi moko vraiment donc bazali penza ba zoba penza donc basi wana bazaka étiquette ya sénatrice basi ya paka juma oyo wana zotanga wana mo se kanambe paka makamsu mo etolo ba ezate to respectera basi donc so to leba makamsu mo sana sala donc bo baye mabe donc ezali pasi na mawana motema vraiment donc makamba boye ko sala matin moi si ba agresser muninga na bino moi si donc sexe faible bino lebo côté là boko côté là donc mutu lokola Thambwe Mwamba donc aza mutu mo asa banda makambo banda kaleza la première fois te ba sala dio na bango na ministre affaires étrangères chez Kitundu donc bino bozo côté là parce que ba pesi mbongo po ba monake neti basi moko ba moni mabe obite ke ba utiliser bino mais faut botimbate obi ke ba utiliser bino donc ezali pasi na mawana motema vraiment komona ba makambo boy vraiment ezali ko pesanga penza donc ezo dégoûter nga même donc avant to enchaîner
Donc ndenge na efsaki bino kaka ke boye baka ke donc site oya sika et penza na kati ya masolo ezali en partenariat avec Clébois Original donc na kombo ya Lolo Chouami TV, vous comprenez que il y a Lolo Chouami, donc vraiment mikolo oyo donc à partir à moi demain oh ezali makamba osakanate donc yemokaza kuna donc le messager Galate 4-16 donc azali kuna une émission moko oyo penza ya kota la banti valeur nyo surtout ko zong sa bango nzela donc bino mo boyoka donc bande annonce ya Galate 4-16 parce que bolanda penza makambo goya na ya Lolo Chouami TV.com. Donc, restez connectés sur Clébois. À tout de suite. Bonjour, bonsoir, peuple congolais partout dans le monde entier. C'est bel bien moi, votre humble serviteur, le messager Galate 4-16. À votre service. Na beleli ba mama ya faso. Congolais, congolaises partout. Abonnez-vous massivement na Ya Lolo Chouami TV. Waba Chouami TV. Partenariat na Clébois TV César Ngadi. Oyo kozala chaîne ezana kati ya service na bino peuple congolais. Chaîne oyo ekolobela oyo tu etali social ya peuple congolais. Ekolobela oyo tu etali politique ya peuple congolais. Ekolobela oyo nyonso etali spirituel ya peuple congolais. Ya Lolo Chouami TV, partenariat na Clébois TV, César Ngadi. Alors congolais, congolaises, ba mama ya faso, association Fati Solution original, beau s'abonner na Ya Lolo Chouami TV, partenariat na Clébois, kuna boko na les messagers, nazali passe partout na service na bino peuple congolais, toujours zela li foot na biso pas nzambe, boko na les messagers, toko lobela o nyo setali lutte contre les antivoleurs et changement de mentalité, mbongwa maya bizaleli, boko banda kolanda biso na Ya Lolo Chouami TV, Clébois TV, toko banda koleka pona kolobela oyo nyonso tali intérêt général ya peuple congolais parce que Congo ya lobby ezo senga ba vérité si vérité. Toko tele na bantivaleur oyo ezali lokola ba Vital Kamerhe. Bantivaleur ya Batambwe Mwamba, bantivaleur ya Baboshab, bantivaleur ya FCC, bantivaleur ya les Kabili, bantivaleur nyonso boyebi baza responsable ya malheur à peuple congolais. Sans pitié na Ya Lolo Chouami TV kuna sans pitié ce qui les messagers qui sans pitié bozan intérêt ya kotambusa malamu, bozan intérêt ya ko restaurer conduite na bino otongoto de la bino yango wana. Abonnez-vous massivement batoto ya Kisangani, batoto ya Chopo, batoto ya Mangobo, batoto ya Makiso. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV, partenariat avec Clébois TV César Ngadi. C'était bel bien moi votre humble serviteur, le messager Galate 4-16. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Merci et à bientôt. Au revoir. Donc rendez-vous Ezali donc très prochainement avec le messager Galate 4-16 sur Ya Lolo Chouami TV. Donc Ezali Masola Kosakanate donc en partenariat avec Clébois Original.com. Donc rendez-vous Ezali wana donc boza déjà ya kosepela na yebi. Donc boyebi sujet lelo et pesinga mawa. Bozumo na mboka na biso ndenge marcha. Bo moto ya basi. Moi si fois là donc bon moto parce que moi si fois c'est respecté que les gars mobile à cause année na basi bele babi polygame mais sikoyo moi c'est à cause la ko sala makamba polyandrité ta la basi au lieu ba défendre muninga na bango moi si ba agresser ya Afrique penza yango na bolo ba ke o ba na basi ba ko tombo mate moi si au lieu ba ninga ne ba côté la ye baninga ne ba côté liété do ba côté tambomo parce que intérêt na bango parce que bazali ba basi moko ba pakajuma donc sans intérêt bazawana bazaba mayele te ba bindenge ba koma na place wana parce que tambomo ba muta pesa ki kombo na bango kuna et pas ya kingakati yango na lekate mais basi wa solo omoni mo sheboy quoi omoni net bijungo donc azali na sur na mayele na yeso ko côté contre-temps à répondre yango na tozali ko senga parce que ba makambo ezoleka makambo ekozala sute to ko betaka yango sete bo yokanga peuple congolais bo yokanga bato 5 minutes au moni présent na biso Fachi Béton azali présent oyo azo zongsa biso esika tozalaki yango na Fachi Béton présent na biso il faut zongsa makamtu ndenge zalaki bo yebake s'il s'agit que élection na biso to poussa yango mais président de la République to sengi na yo Kamita Tumasamba Kinwani donc
azali envoyé spécial oyo abanda banda papa ayetina Félix mutako trahir Félix Antoine Tshisekedi. Il faut botelemela la paix makambo. Donc tozali koloba recensement il faut ça la manamboka na biso. Recensement il faut ça la manamboka na biso baba so tozali 80 millions ce qui combien ba congolais baza combien la carte. Donc avant tout ça la élection ko ya il faut congolais muto voter to yé banani azali congolais ou pas. Recensement il faut ça la wana kutata to sing ba aide ba to ba comprendre que recensement et puis carte d'identité pe salami makambo tu eza. Donc talaka mboka na biso tozanga carte d'identité bazo ça la carte d'électeur comme carte d'identité. Est-ce que makambo ezala kate donc carte d'identité zate recensement zate dernier recensement salama na mboka na biso ezali donc 1984 siko epesi kombe ba 36 ans. Donc oh mboka elioto oh kanamba comme ça que mboka lioto bien nini entre-temps to yebite soki banani kanamba kotisa soki batunini yango parce que yezalaki ko profiter na epo akotsa ba Rwanda bandeko ne basala. Donc makambo abo il faut sila na présent na biso makambo nyoso tu oya kitoko ya mboka na biso il faut ezonga. Donc na kanamba tozalaki précédé kanamba zaki précédé ça l'élection azoboma mboka azoboma bato awumeli élection azopoussa avec Félix Antoine Tshisekedi soka tato possible élection ezala na cause moko ya solo. Entre-temps, les Salama, président de la République, élection ya avec Salama, recensement Salami, carte d'identité bimi, donc parce que Kanam Bazana a une carte pour citoyenneté. Est-ce carte pour citoyen au Tozana au Bozo Mono? Est-ce Kanam Bayebian? Kanam Bassa Simban? Tout le monde qui dernier Makatumbi a bimi sa carte pour citoyen à la Kissa. Maya Pondu, Kanam Bayebiango, Ayebiango te. Botalaka qui Tozaki na Maya Pondu, bon Sugo Penza, donc Tozanga, donc carte d'identité, Mboka Mouné Netibiso. Mboka mune neti biso kana donc caméra wele la ki azosala ba carte biométrique kuna po na présidence ba masolo ba matériel wana ba kosa na ba carte d'identité parce que tant kosa carte yo ka sa liaki na simate donc on est ka po na cop. Donc vraiment président de la République to sengi élection oyo ko ya ce qui s'agit to ko poussa yango pe to za précédé parce que toujours président madame il faut recensement na carte d'identité. Tozolo belapé donc toyebi ke ba proche o penza ba misu ba nommé bango baza ba proche ba misu ba yaka bo donc chance loko pamba mais ba tulokola kinwani masamba kamitatu donc ya banda depuis papa tisiko donc yekutu 5 minutes soka ekoti pa fongoli donc yangana tozali vraiment ko profiter de l'occasion qui m'est offerte pour na remercier na fidélité no na 5 minutes avec César Ngato telemila makambo na élection et ko salama soki recensement salami, ce qui ba carte d'identité et salami. Donc tout marqué une courte pause publicitaire dès que partenaire nabiso bazalimi balé donc Romain Ilunga les grands traiteurs na Katia Belgique à se déplacera partout dans mobilité géographique ainsi que CPLA TV donc décodeur oya muki o China poche ezali ya bana mboka donc bolanda ba banda non smi balé oya ba partenaire nabiso donc restez connectés sur cleboaoriginal.com. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465
22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ce spot publicitaire. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi. Bino mo boyebika 5 minutes ezali cours ya éducation civique. Donc tozoko recommander bino deux partenaires na biso donc Romain Ilunga, le grand traiteur ya Belgique na Sepela TV. Donc tozali koloba parce que ça biso passe. Et ça biso passe ba agressé donc en direct Mukili Mubimbe Moni moi si Maman oyo babotaka biso oyo tozo bunda na mboka na biso na partout dans le monde journée de la femme mois de la femme ezali basi mususu baza wana bapesi ba mbongo ba makangu ya bato ba FCC donc bo moto ezali te pona mbongo baye ko kote la mutu lokola tambwe mwamba bazali contre muninga na bango mwasi bolanda Maman Moshebe quoi, moi ça m'a yé la sur na ye, ango bongo kosa na bajo na lobi non, na kota te pas bino bozo mona déjà bazo mama kamandongo okolo bango de tête, mais bozo ko lobate. Ma bijou aleki bino na mayel. Donc bozo ko tanga ba komeli bino bozo ko tanga donc community dendo net ikra ndeku na bino donc yé présent na bino ndenga ndo sala ba discours. Donc je vous donne acte de votre prestation de serment en tant que donc abandoko tangango. Donc basi mobimba donc vraiment sambo moto. Bozo côté la mutoloko la tambo mwamba botiki ndeko na bino mwasi ezali vraiment pasi na maona mote mobolagisi penza ke donc batoloko la bino ba sénatrice net bino place na bino ezawante place na bino penza ezali na paka juma na zeli ko la bino botala bino moko parce que ba kanda bozomona ba kanda net donc ya kanambe tonto ba ifazwa masolo na mbutu pe na diko ezali jeté botala bino moko ba homme ya uniki na université de Kinshasa botala ndenge ezalaki bomoni na photo botala lelo ndenge komi Bozomona est-ce que pensa place homme betidia babanda iko lala donc pour laye on dirait salité parce que kanambe yemoko a 8 ici ka salité parce que Félix a colla bien moi na poto a colla déjà bien alimenté et pas ya propre a komona makambo te yango bomona ki bato bando comprendre ta botala na zongseli bino botala avant et après donc oh ba niama mutu babando lala ou bien ndengeni. Donc nous avons félicité Massa Nangai donc Thomas Louaka donc Massa vraiment boulot kitoko Massa Nanga vraiment yo pense fallo ça la cara na Félix parce que tas d'esprit mais pas tout ça ba yebio to yo za mutu ba logique talaka yo bando ça na kanambe ndo pesa faux donc yo tas d'esprit no ezobeta na Félix talaka tala ba boulot vraiment merci Massa Nangai donc Thomas Louaka pour na boulot zo sala donc kanambe vraiment mutu salité penza donc ya osakadate kanambe donc azane kutu donc analphabète ako linga ba sala makambu nandenga bien. Donc, il y a un sengi penza oezo ya recensement et ça les mabota la kaka système numérique au président de la République à Tchata conseiller moko ya numérique aza bota la siko ba fonctionnaire ba zo ça la bango fichier numérique au penza ba fonctionnaire ni surtout ba donc ba fonctionnaire fictif au bazala kuna bo yebi bazali ba msu ba kufa depuis ni donc ba futa bango ba mbongo tous ozo mona ka poa ni nezate ozo mona bino moko donc recensement ezali na tina bo moni siko donc ba ko sa makamba numérique na kati ba fonctionnaire siko penza ba ko zala penza répertorier ba ko yeba bango malamu na pesibino na ba image botala ndenge ezali koleka ndenge bazali ko se préparer pour ba sala penza donc ba ko sa numérisation donc obetika pas fonctionnaire bimiso ka kufi ba longoli azate ba royeba mais
Ah, si on a l'air à Kanambe, donc, fonctionnaire fictif, Missou, Koufa, Missou, Bazalarate, donc, comptable, Wana, Bazoko, Liambongo, Kosaranate, donc, vraiment, tout Zalana. Président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi, tout va changer dans Mboka Nabiso. La ministre de la fonction publique plus que déterminée à nettoyer le fichier de l'administration publique. Au cours d'un échange avec le directeur de base de données numériques et recensement du ministère de la fonction publique, Yolande Bongo a donné son quitus pour l'organisation d'un atelier résidentiel afin de doter la République démocratique du Congo d'un fichier propre des agents de l'État avec pour leitmotiv zéro fictif, zéro dissimulé et une statistique de tous les agents éligibles à la retraite. Nous avons à ce jour pu enregistrer près de 477 000 lignes, c'est-à-dire 477 000 agents de l'État dans notre base. Et à l'issue de ce travail, nous allons produire des livrables. C'est-à-dire, il y a les listes des agents qui sont en règle. Nous avons relevé qu'il y a beaucoup de cas de redondance, c'est-à-dire de doublons. Nous trouvons d'autres qui sont disséminés à travers plusieurs ministères à la fois, dans la même personne, même nom, même date de naissance, même matricule, mais dans 2, 3, 4 ministères. Nous allons aussi produire les statistiques avec liste en appui de toutes les personnes éligibles à la retraite depuis 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'en 2023 pour permettre au gouvernement de concevoir une politique de mise à la retraite de tous ces agents. Somme toute, un travail de 21 jours que Yolande Bongo Bosongo dit attendre à la fin de ce mois de mai pour soumettre au gouvernement de la République démocratique du Congo. En croire Jean-Baptiste Ndefou, directeur base des données numériques et recensement du ministère, ces assises se dérouleront dans le respect de mesures barrières d'hygiène. Donc, nous avons comme un système numérisé, donc numérique, donc nous avons donc contre les alliés, donc salariés fictifs et que vous allez sous-souter. Donc vraiment, peuple nabiso, tous les zongles ici, nabiso, ou les alliés vraiment. Et tant que donc avant tout comme après na sous émission to zongi susu na basi oyo penza donc soto landi penza ba compétence donc na bo moto bino boko zala ne sika na bozalité en tant que bassinatrice bozali batu moko donc basi apaka juma et puis bino bokomi wana boyebi boleka na système na bino bozanga na FCC donc ya masolo avant batu wana masolo après ko tu wana passer so penza to landi ba compétence na masolo penza que donc mayele bozali esika wana bokozate bomonte ke donc momoya pena moni ke tambe mwamba aza place donc président ya Sénat bazolo bano na sénatrice simple azolo bano penza ke oza dine kozala wana parce que ça signe na masolo na aza signe na masolo mais kastala bino batili bino pena papier bozo tanga ba komeli bino mamaka musuku bozo ibate bozo découvrir okande na pa bobo mam ndeko na bino mwasi oyo penza mobali agressé ye so na poto ba tambo mwamba c'est azwa plein akena tribunal na ko samba ils allaient agression vis-à-vis à moi si moi ça zali donc être moko faible ba protéger kaye bino baninga basi bokeyi bokoteli tambwe mwamba donc ezali pasi na mawana motema donc avant na sous ces missions donc to conclut donc to zali sous beta c'était président de la République élection oyo ya 2023 avant et salema recensement et ko salema nanu tozu ba carte d'identité ce que salamité élection au repousse yango parce que tozali vraiment pe pressé ya élection té donc carte d'identité recensement salami élection après salami donc pour ezala na matata te oto ebate que nani yango azo voter nani yango azali congolais ou pas donc yango na vraiment émission le loto betaki c'était avant na succès na zali penza ko remercier bino la fidélité na bino bozali nango vraiment na 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment ezali ko pesanga esengo na courage ya rozala devant bino donc comme il y a émission donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc vraiment donc surtout comme émission donc base remerciement à base ezalaka parce que base mutu ya mutu simba makambo base ya mutu comme ça président de la République na biso présent pour ayoke la base biso peto ayoke la base na 4 à 5 minutes présent na Genève ayoke la base abeti pchita sima avec le base yango na bomona makamdenge et commander au na 5 minutes to yoko la base donc trop banda ba remerciement na biso ba dédicace na biso na Bruxelles nazali ko pesa mbote na papa Emmanuel Masidi na maman Anne Semi bango bazali balandi binene ya 5 minutes avec César Ngadi donc papa Emmanuel Masidi donc merci na fidélité na onanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi.
Na kesi ko na Paris pour na opesa Jojo Valencia na Paris donc ye famille mobimba bazali balandi il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Turquie pour na opesa base ya Turquie donc représenté par Dadi Mbala donc Dadi Mbala donc molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc Dadi Mbala merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Liège pour na opesa John Tumba bambote ebele kuna na kati ya Liège et puis na kati ya Israël siko nazali kopesa Dieudonné Kasonga bambote ebele Dieudonné Kasonga na kati ya Israël donc avant de la 5 minutes avec César Ngadi. Siko to kei na kati ya Djobour pour na opesa Zoé Chilumba bambote ebele kuna na kati ya Djobour en Afrique du Sud Zoé Chilumba bambote na yo fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. To kei siko na kati ya Kisasa pour na opesa Guilhem Massa bambote ebele Guilhem Massa kuna na Kisasa zaikala na Tunisie siko akoma na ça donc Guilhem Massa donc Molandi Mounene il y a 5 minutes et puis Azali toujours derrière Sima il y a présent Félix Antoine Tshisekedi. Na kesi ko na Val-de-Marne plus précisément na kati ya Créteil pour na repérer ça Clément Ngbondou donc Molandi Mounene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc Clément Ngbondou donc merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi donc na kesi ko na kati ya Bella na Bruxelles pour na repérer ça Dekos Mukoko donc vraiment merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toke siko na France donc po boye bato pe sarabino ba Congolais ba msu ba kansaka ba Congolais ba monaka na Château Rouge bango bato mayele bazali ba écrivain bato mayele tout ça ko pesa siko donc notre écrivain donc patriote munene oya ça là papa Tshisekedi livre oya ça là papa Tshisekedi livre donc na kanisi bozali sans ignorer boyebiye mutu na kombo ya Jean-Louis Timbalanga donc merci na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi à Zanga ka 5 minutes donc Jean-Louis Timbalanga merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi toki na kati ya Paris pour na repesa Belulu Vadio Akuna Matata Bambote Belé Akuna Matata grand patriote grand stratège il y a 5 minutes avec César Ngadi totikeli toujours na kati ya Paris pour na kopesa JC Diboko ngana bien ke témoin ya masolo parce que JC Diboko na garde yo ramona ndenge masolo e banda donc ya on ba JC Diboko témoin ya masolo donc merci beaucoup JC Diboko na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi to yesiko na kati ya Melun pour na kopesa Gigi Chibango yo petit na biso to ko bota na kayo jamais Gigi Chibango donc to kozala kaka reconnaissant na yo donc Gigi Chibango merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Siko toke na États-Unis d'Amérique pour na repesa donc maman sociale Niki Nyanga ko banga te omoni tempérament on azalaka nango ezali tempérament émission soki ka na kitisi na se omona bato bakomi inquiété la ba coronavirus bakomo benganga papa eloko nino za nango yango no moni azalaka likolo mais soko benga na téléphone okomona ke na solaka ndenge mususu donc tempérament o ya 5 minutes ça ba méchant pe ya kanambe donc il faut azwa masolo tokolo bana sete yango no mona ka tozalaka likolo maman Niki Nyanga donc maman sociale donc bosana te master na yo o bozalaka ne kuna na kati États-Unis mama Elodie mama oyo ya nzela ya minu toke sikoyo na kati ya London City pona kopesa bino mo boyebi donc kombo oyo batu bazo tuna weza kombo ekolo nini kombo nini oyo donc José Kano Kikakamene massa na ngai donc yebaraki donc yo jamais ozali déjà d'office na kati ya 5 minutes boye baki na kati ya London soto za tokobosana te maître Wera Mukuna yeza hymne national maître Wera Mukuna donc ye maître memotema malamu et puis grand patriote donc soto za na kati ya London tokobosana te bazala bango babale maître Rajamoule omoni maître Wera Mukuna tokosukisa na kati ya Noisy les Grands pour na rolobake donc Stéphane Jocol le bureau doit fonctionner à merveille le bureau doit fonctionner comme tel. Tu sais pourquoi tu me rends dans cet état, Stéphane Jocol, je suis ravi. Donc Stéphane Jocol, merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Sur ces remerciements et dédicaces que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver très prochainement, donc dans 24 heures, pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant l'OTA. Kanambe, bomona on est liseki. Bomoni de caméra soukagite. Bomona on est caméra ndega souki. Kanambe makambo na lobage osalama. Kanambe akozwa masolo na mbutu pe na dikosi abu pia totikali tranquille na mboka na biso présence ali ba projet na yenyo surtout mboka na biso ekei liboso. Donc à très bientôt.
On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. So mokonzi abandi kodetourna abandi bakop. Le temps tu crois que balandi wana bazani. Balanda pe kop. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kop wana osali yango yo oza mwana mai na nga c'est vrai totangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Papa, il fait moche.